Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tokomi na tango oyo tokobandaka programme na biso. Tokosenga na batata pe ba mama tokoka kokanga portable. Po tozwa likambo oyo toyebi na esika oyo. Tokosenga nzembo ya bato nyonso na mama motambolisi ya nzembo. Soki nzembo esili nde tobengi mama Selo Ambanu Sylvie akoka koleka mpona kofungolela biso bondeli ya ebandeli. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyambe ye amese salu kyangunza Nzambi. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyambe ye amese salu kyangunza Nzambi. Tusadira salu kya Nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadira salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mpangi twavuluka. Tusadira salu kya Nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadira salu kya Nzambi mukeleka Nzambi mpangi twavuluka. Yambo lelo mokolo na yenga mokolo epesameli biso bana na yo mpo te toya tokumisa totatola monene na bino basatu ozali yo likolo. Nasengi merci mingi kati na ngai pamba te bobateli ngai bopesi ngai lumière ya mokolo lelo napesi bino ata pata te. Maye yo osalaka kanisela bango bandeko na biso. Lelo ezali esengo kati na biso na kati ya paroisse po te mama azali koya komonisa elongi kati na biso. Na nzela oyo azali koya tikete bozala na ye. Na bato nyonso bazali kolanda ye papa simba bango. Me tozali na mama na biso ye atelemi po te ye nde mutu aponami mpona koleisa biso mama na biso mama Jeanne Dasi. Tikete maloba ye akobimisa oyo ye akopesa biso ekoka kopesa biso eloko ya motuya kati na biso. Pamba te akokota na kati ya zamba monene, na kati ya zamba wana bankoi na bamiso nyonso etelemi me bolata ye. Bolata ye kati na maloba na ye, bopesa ye o bopesaka biso tango nyonso. Biso bana na bino tozwa, tobomba, tosalela kati na biso, pote na mokolo na suka tozwela ngo lifuti. Pesa kimia kati na mokili, pesa kimia kati na famille, pesa kimia kati na biso banso ndenge tozali awa, pesa kimia kati na paroisse ya Crey, pesa kimia kati na mokili mobimba. Nde tosengi wana na kombo na bino basato ya bule, tata, mwana, pe molimo santu tosengelaka manso. Amen. Tokozwa mokanda na biso ya Nzambe lelo tokende kotanga na mokanda Psaume 32 na verset 8. Psaume 32 verset 8. Soki tozwi botangi ezali boye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Osengi, chorale ndenge tokoyembelaka. Okembo usemene banani bemona o bakiasola bemona o lumbukina sekwiza se. Okembo usemene banani bemona o bakiasola
bemona o lumbukina ke kwiza se okembo 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 kawena wakanga kokundikeba wena wazola siku yebisalu kawena wakanga kokundikeba wena wazola siku yebisalu okembo 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 kawena wapamba kokundikeba wena wazola siku yebisalu kawena wapamba kokundikeba wena wazola siku yebisalu. Zavanza yai mkwiza fuluza kanda ndombe yani memejo dia fila ya viswako ya zorako Mono ingunza kwani bakaka mono ivanya mami bakaka mono imbi kuli ya viswako ya zorako Zole mono ya iza mukwiza lungela nkanda ndombe mukwiza lungisa eso noe ya viswako
yazorako Bangaka vomono imwivi kwani Bangaka vomono imbanya kisi Bangaka vomono ngena magicien Yaviswako Yazorako Kimono ikiangani Gizi ilungisa yefwanisa Maoto masemeto bakubika Luvovele vomono kyatangako Lumwanga neti limono kaka Luzaya vomono ilungisa Kawa lulendo wena yame Jo vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Saya jo, luvisa jo, vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Luzaya jo, luvisa jo, vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Luvisa jo vomono kyangani ilungisa mambuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mambuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mambuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mamuma ontono Luzaya jo luvisa jo vomono kyangani ilungisa mambuma ontono
mipepe. Exode 20, 1 à 17. Soki tozwi botangi ezali boye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notango nini ekolo nakozwa kimia na bomoi bwanga nakomitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo kino tango nini ekolo nakozwa kimia na bomoi bwanga nakomitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo yawe kolo nanga yawe kolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo yanoranga iyambo na kufa libondeli nanga ekolo yanoranga iyambo na kufa yawe kolo nanga yawe kolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo yanolanga iyambo na kufa libondeli nanga ekolo yanolanga iyambo na kufa.
mibeko nanu bosimbi te, olingi kokota na nkembo na ngai te, oko mikolo ete tolembi na biso, ebana ebana Nzambe akoki kokosa te bana Nzambe akoki kokosa te bana mibeko nanu bosimbi te, olingi kokota na nkembo na ngai te, olingi kosepela nesengo na ngai te, oko mikolo bete tango eleki, ebana ebana Nzambe akoki kokosa te bana Nzambe akoki kokosa te bana Bolingo nanu bolingani te, bolingi kokota na nkembo na ngai te, bokomi kofunda na bino bokabwane koteli bino bana ebana ebana Nzambe akoki kokosa te bana Nzambe akoki kokosa te bana Misala nanu esilite, oko mikolo bete tolembi na biso, misala nyonso yo nalakisa bino, malako mangai bote yango wapi, ebana ebana Nzambe akoki kokosa te bana Nzambe akoki kokosa te bana Bana na ngai bosimba mibeko, bana na Nzambe bosala misala, bana na ngai bosimba bolingo, Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bana na ngai bosimba mibeko, bana na Nzambe bosala misala, bana na ngai bosimba bolingo, Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi
alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bandimi yakolo kosimba miteko. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Yakolo koshala na bolingo. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Yakolo kosala misala. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bandimi yakolo kosimba mibeko. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Yakolo koshala na bolingo. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Yakolo kosala misala. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bana na ngai bosimba mibeko. Bana na Nzambe bosala misala. Bana na ngai bosimba bolingo. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bana na ngai bosimba mibeko. Bana na Nzambe bosala misala. Bana na ngai bosimba bolingo. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Bana na ngai bosimba mibeko. Bana na Nzambe bosala misala. Bana na ngai bosimba bolingo. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye. Nzambe alingi komonisa nkembo na ye.
bato na pasi maladi nzala kufa pe makambo ndenge na mokili na yango tokobenga mama pasteur mama olekela biso liboso mpona libondeli tokobenga papa catéchiste Mongombe alekela biso pe liboso nde tosukisi na papa révérend pasteur Ambani olekela biso Efulusi wangetwisiki towiza watufulusa Efulusi wangetwisiki towiza watufulusa mambo mengi matuzungidi Tata ya mwana ya tata molimo santo nzambe na biso nkolo Yesu Kristo papa Simon Kimbangu molimo santo nzambe na biso yo ozali nzambe ya bankoko ndenge bouti koyoka na mabondeli nzambe tata lelo ezali mokolo oyo yo opesaka biso bana na yo totiki bandako totiki baoccupation na biso nyonso toye na kati na esika oyo po tokumisa nkombo na yo po toya kopesa yo badoléance nyonso mikumba na biso nyonso toya kotika epai na yo papa Simon Kimbangu nzambe na biso ni tokoki koloba omoni ndenge papa aleli omoni pe oyoki ndenge mama alobi nzambe na ngai papa Simon Kimbangu molimo mosantu esali biso malili na nzoto epesi biso mawa tokotala nani to tokotala wapi na ndenge totie mabolongo na se miso na biso ezali kaka epai na bino soki tolobi epai na yo papa Simon Kimbangu tolobi epai na yo papa Kisolokele Lukelo tolobi epai na yo papa Dialunga na Kiangani tolobi epai na yo papa Yangenda Kuntima oyo ozongi na kati na papa Simon Kimbangu Kiangani bolobi na biso ete bala bame babo mono yinzambi ya zola ikulutani nanga mompasi zenu za onzo kalukadi wongako nzembo bopesa kibiso yango mono si alutani na mompita zenu za zonzo ba oyo nyonso bazana ba nzoto ya maladi kanisela bango ba oyo nyonso bazana mikakatano ya ndenge na ndenge kanisela bango tosengi kaka kimia na kati na esika oyo uta ebandeli ya programme te na suka ya programme na biso na kombi satu ya bule ya yo tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na tango oyo tokozwaka makabo tokosenga na papa diacre Teo Kitanu akoka koleka po akoka kotambusa makabo nde tosengi ba mama Selo toleka liboso na tina na milulu yango.
kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolo kelo kelo. Nzambe na biso papa dialunga na kanani. Nzambe papa dangenda kunti maba sat na moko papa simo kimba motana. Papa ni tokoloba. Na mawa pe na bolingo na yo opisi sunu mkolmo lelo. Tokutana esika oyo na paroisse na yo ya Crey. Parmi ba ancienne paroisse na kati ya Île-de-France. Bana no mingi bavandi na bandako. Papa konyata mwana na yo mama Marie tokota loboko na sani. Bango mama selo batamboli pesa bango nzoto makasi. Oyo ke mokumba oyo ezali ya pasi. Mikakato na ndenge na ndenge kasi ngwano pe mama tokosenga ta nyonso. Pambola bango, pambola pe biso banso. Kima tosengi na sikoyo banda tamuti sukate na mawape na bolingo na yo na nkombo na tata pe molimo santo. Amen. tokozongela su mokanda na Nzambe nde tokokende kotanga na mokanda moko kaka nde bachapitre ya kokesana na bandeko bayesima totangaki liboso Psaume 32 na verset 8 nde tokendeki kobakisa Exode 20 ndenge eza momesano na biso de 1 à 17. Sikoyo tokende kozwa Matei na biso na mokanda ya Hébreu chapitre 12 verset 22 à 23. Hébreu 12 22 à 23. Kaka totikali na Hébreu tokomata na chapitre 10 tozwi verset 39. Nde toke kosukisa kaka na Hébreu wana 12 17. Hébreu 12, 22, 23. Toleki na tozongisima na Hébreu 10, verset 39. Toke kosukisa na Hébreu 12, verset 17. Soki tozwi botangi ezali boye. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Wana Hébreu 12, 22, 23. Tozongi simatoke na 10. Verset 39. Soki tozwi botangi ezabo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tokende ko conclure na Hébreu 12 verset 17. Nde botangi ezali boye. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il en sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ça.
munazola kwa seye mwana itata mwanda velela ngizi didiaka muna binkoso byame anamalu mabeno batatu banlongo kifuene ko kadivanga nga manswa saunia na ndosi abeno batatu banlongo tangu za onso tata nsololo ikuizanga kwa mono izakamanga bwa bwingi imona nga nsoni yekiadi kadi ya kuvangila makiadi mana malemo kuyangidikanga yekitinu kiemi ngeye muna unzambi waku wizukumbata kasa esumu diami wizikunkoka esumu diami mpasivo ya sala salukia tata kinanu wafuana kundoluka kenda za kundombele wiza pavova munwami palonga bana baku kumosie mono kipeni njantukulu nge wakala yetu yensukulu nduenga entona inzailu byangeye ibyo byondombele sediame ungana kikesa ungana mangeye watwikila bana baku imono kibeni munankumbwa semu ani tata mwanda velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sango lelo tukutu kozwa mokanda ya psaume 32 eza psaume ya roi David. Na psaume wana totangaki solo tozwi kaka verset moko. Verset wana tozongeli yango elobi ete je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Batata, ba mama, psaume oyo nyonso ezali psaume ya kondima mabe ya bolimbisi. Oyo roi David alobi ete nzambe na ngai nandimi lisumu na ngai na miso na yo. Nzambe na ngai nazali mobungi nandimi na bebisaki na ye epai na yo oyoka kolela na ngai. Libungi nyonso ezali lisumu ndakisa biso tokobungaka. Kasi tango azongi epai ya nzambe na ye kosenga bolimbisi, nzambe na ye alobi ete yaka ngai molakisi na yo, nakolakisa yo, nakomonisa yo nzela yo okolanda. Ngai nazali conseiller na yo, nakozala na liso na ngai epai na yo. Tobengami bana ya tata nzambe tokobungaka mingi. Nakobunga tata lobi yaka na mukumba na yo, ngai nakokitisa yango, nakoalege yango. Yaka na makambo na yo nyonso ozali mwana na nga na yebi yo koleka. Yaka na lakisa yo nzela. Yaka na tambusa yo. Ngai molakisi ya solo, ngai motambwisi ya solo. Yaka mwana na ngai andimi bolimbisi. Nakopesa yo liteya, kasi nakozala na liso na ngai likolo na yo. Yo na ngai toponami, tobengami bana ya tata nzambe, ya nkolo Yesu pe ya tata molimo santo. Nzambe alobi na biso ye azali na liso esika biso tozali. Pona nini atie liso na epai ngai na yo tovandi, pamba te tozali bikelamo ya maboko na ye. Tozali bana na ye ya liboso. Mwana oyo ya liboso basalelaka attention na ndako. Ba préparatif ekotambusaka famille mobimba moto, pamba te mwana azali koya ekelamo ya nzambe.
biso nyonso tokozalaka koluka même na kati ya famille bazelaka événement wana na bonzoto bongo na molimo tangu tobebisi tangu tobungi alobi yaka nakozala conseiller na yo tozali na conseiller oyo azali na liso aza komona biso batata bamama ezali mokuse elobi mingi na ntina na yango tokokende mosika te toyebe te liso ya tata nzambe ezali na biso nde liso wana ekolakisa biso nzela liso wana ekolakisa biso nzela kasi nzela nini nzela oyo ya poni mpo nga na yo tolanda na psaume toleki tokei na mibeko ya solo batata bamama tokotangamelaka mibeko mikolo nyonso mibeko tobengi yango bandakisa ebele kasi lelo ngai nalobi ete ezali bapiese ya conviction bapiese ya conviction oyo tokosalaka soki tokweyisi mibeko tozwi bapiese ya conviction na biso moko tomitieli na nzoto bapiese wana yango wana bakobimisela biso pamba te tobebisi na bonzoto soki osali likambo ya mabe baye kokanga yo baza koluka bapreuve nde bapiese wana bakolakisa ete tala boye mokangami yeyo na ntina na likambo boye me na mibeko na lisumu soki tobungi ndenge moko ngai nayebi soki nakangi miso na ngai nafungoli nabebisaka na nini nabebisa mpe na nini kobanda bomwana na ngai ntina ntango oyo kasi tata nzambe na psaume ne oyo touti kotanga alobi ngai nandimi lisumu nanga mwana na moto roi David andimi lisumu aleli me nzambe abi nga naza na yo naza kotala oyo naza komona yo na mibeko moto na moto ayeba ete ntango tokokweyaka ndakisa ngai moko ntango nakweya mpe nakokweyaka ntango oyo bapiese ya conviction na ngai eza na ngai na pembeni na mokolo ya suka nzambe tata nkolo mpe tata molimo santo ntango bakobenga ngai na bapiese na ngai ya conviction pembeni na ngai moyen na wangana ezali te pamba te azali na regard epai na biso na ntina na mibeko totangameli yango mingi moto na moto ayebi dimension nini akomi na yango na mibeko toyoki banzembo eyembami awa nga naza kotepatepa to naza komeka me na ntango naza komeka eske komeka mezali te pembeni soki komeka mezali nini na kosala pamba te liso ya nzambe eza komona ngai pamba te nzambe na ngai aza kolakisa ngai nzela na kolanda pamba te aza kolakisa ngai na maloba na ye na banzembo na ye na botani mokanda na ye ndenge nini na kosala po ete soki nakweyi nazonga na maboko na ye mpe nakima kosala mabe azali kolakisa biso nyonso conseiller wana azali kotala biso na ntina na mibeko nga na kobungaka na eloko boye nga na kobungaka na likambo boye nga na silikaka mingi soki moto alobi nga mpenza fo na replike ya solo ezali mbeba nsima na yango toyebaka kosenga bolimbisi nsima na yango soki moto atomboki mpona silika te na kosala nini baprocédure nyonso tozali na yango nzambe aza kolakisa biso baprocédure nini tokoki kolanda na ntina ete soki mbeba eye tosala ndenge nini mpo tokóma penepene na ye pamba te soki tozongi na nsima na kozonga mwa nsima mikolo elekaki papa azalaki kolobela biso wenze le marché alobeli biso zando mingi tozokokóma pene na zando matiti ya koko
soki tomoni te ekomi pene ya zando tokomona matiti ya koko alobeli biso yango mingi papa azokende na baepisode ntango alobeli yango atiki akati tozoyoka mosusu te ntango akati aye komilakisa bango nyonso mokili nyonso ekoya komona ngai nzambe ekimelo mosusu ezali te bakoya epa na nga nzambe amilakisi kati na biso kaka na maloba na ye amilakisi ali aye kobakisa totubela totika makolo mine misu soki boni moto na moto ayebi nzela telemeli na misu na ye liboso zando yango si tokoti yo na ngai moto na moto ayeba akati zando abi ngai nzambe biso toyebi ke ye azali nzambe ya solo me ngai nzambe nalobi na bino misu na bino soki ndenge nini na makolo bokata moto na moto ayeba esika telemeli na suka alobi na biso mikolo oyo alobeli biso Sodome na Gomorre mingi alobi Sodome na Gomorre aza kolobela makambo ya Noé na betape wana moto na moto totiraka baleson pamba te professeur yango oyo azali na liso na ye likolo na biso conseiller aza koconseiller mais aza koprévenir aza koloba badanger donc nyonso eza un peu englobé wenze tokoti eske tobimi toyebi te soki toza kaka mpe na kati ya wenze tozotya makelele na kati ya makelele ye abi ngai naza nzambe na bino alobi ntango alobi te ngai nazali nzambe asilisi alobi botika mabe miso mine na makolo soki combien totika nsima alobi na ntango ya kala nzambe abebisaki mokili po atikala na oyo ye alingaki kotikala na bango na yango na mibeko na bandi toyoki toyebi moto na moto esika nini atelemeli mpe ndenge nini tokoki kosala po ete ntango tokwei na conseil ya tata nzambe oyo alobi ngai naza nzambe totika miso mine nini na kosala mpo natika miso wana mpo natika kokweya na mbeba mpe nsima na yango nini ya kosala mpo ekuta yo na ngai na nzela ya sembo na mibeko toleki nde toke kozwa mokanda ya Hébreu ezali epitre ya Polo akomaki na bahébreu na botangi ya liboso totangaki likambo ya ngomba ye alobi boye mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux, le juge, du juge qui est Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. Bana ya tata Simon Kimbango Kiangani. Toyebi montagne de Sion na biso ezali wapi. Alobi na biso de la cité du Dieu vivant. Ya alobi ngai na zanzambe mokili mobimbeko ya pa na ngai. De Jérusalem céleste. Toyebi histoire ya lingomba ete batunaka batata na biso bakoko na biso. Nakitisa yango bango balobi ete te nzambe na biso tokotonga tokosala pamba te ezalaki Yerusalemi ya likolo ekita me bazwaki likabo ete batunama ekita to botonga nzambe apesaki bango boyebi apesaki bango bososoli nde yango wana lelo biso na ngai na yo tozali kotonga alobi na biso na kati ya nini na ye na kati ya mokanda oyo Paul akomelaki bahébreu ete la Jérusalem céleste de myriades qui forme le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux.
Là, c'est attention, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Banani bazosa la partie assemblée des premiers-nés. Qui est le premier-né? Les premiers-nés on a baza inscrits dans les cieux. Du juge qui est Dieu. Et des esprits justes parvenus à la perfection. Les esprits qui sont, esprit ezali ya kitoko et longaki. Tata tuni sikongana mituni. Premier né o wana. S'approche à la montagne de Sion. Et pas une nzambe vivant azali. Bazali wapi. Na mukili oyo. Yo nangai tozali wapi. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et comme elle a dit son zem, moi na liboso, biso batomwindo, papa Adam et Ève. Mais les premiers nés oyo balobeli, bazali inscrits dans le ciel, oyo baprochaka Sion, oyo bakendaka na komona nzambe, le Dieu vivant. Balobi Dieu morté. Oyo akenda kozonga. Non, le Dieu qui est vivant. Donc tant que okendaka na Sion, tomoni Dieu vivant. Qui est ce Dieu vivant? Et qui est le premier-né inscrit dans les cieux? Oyo nzamba ko sambisa, pe ako sambisa, besprit oyo bopetwi, oyo tosi ekei na perfection. Ngai no tozo sala partie ya le premier-né wana. Le premier-né oyo balobeli bato bapesa biso description ko banda kala kezali ngai na yo, ngai moto mwindo. Maman, papa, premier-né wana, oya approchaka nkamba, oya approchaka nzambe molimo mo santo, na kati na Yerusalemi ya likolo, oyo yo na ngai tozali kotonga, tozali kokende na perfection, to tozali kotepa kaka ndenge banzembo yembani. Ye azali na liso kati na biso. Ye alakisi biso nzela kobanda bomwana. Ye alakisi biso nzela kobanda tangu toye na mokili na bakoko na batata na biso moko na bana. Alobi ete nzela ngai na kolakisa yo yango oyo soki otiki mabe na mzomema bino na perfection. Pamba te boyake pa na nga nzambe vivant. Nzambe vivant oyo avandi na Yerusalemi na sika epai yo tobengi nkamba. Tala privilège tozwi. Tala likabo nzamba azali kopesa biso. Apesi biso likabo kasi biso tosepeli na biso te. Tose charger na ba pièce de conviction oyo ko contre mettre oyo ko sala pasi na liboso. Mokanda na nzambe epesaka biso nyonso. Mabe na malamu ndeni okosala pokoma na malamu. Ndenge nini okosala po longa na malamu tokita na mabe, pe ndenge nini okosala po zonga na maboko ya tata mokeli na biso. Procédure nyonso tozali na yango. Tata molimo santo azali kobelela ngai na yo. Ngam naza koloba awa, naza ko ndenge tolobaka na Kikongo kokwakula nazali wapi. Nayebaka kosenga bolimbisi na mojalani na nga pe na nzambe na nga. Nayebaka kotosa mibeko. Soki na koki na ya koyiba te. Soki ata ekobo na koki. Kasi nasambela nasenga bolimbisi epai ya tata po te na yiba lisusu te. Po te na finga susu moninga te na kanisela ye mabe te. Pamba te na kosololaka na nzambe vivant. Na komataka na ngomba ya Yerusalemi. Et pas nzambe amemaka moto na perfection. Nde makambo toke kotanga na mokanda ya Hébreu 12 22 23. Na lobaki tokoleka kaka na mokanda wana na zongaki mwa sima na Hébreu 10 verset 39. Alobi na biso, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Obungi, oza lokola en retrait. Toko se retirer te ce qui te perdre. Mais faut to kanga makondi ma faut ezala makasi.
na tango yo yeki ye na mokili kondima fo ezala makasi po tobikisa milimo na biso biso tozala na te po tobungaka kaka po tozonga nsima alingi lisusu te tozonga nsima pamba te tango oyo ye aza kokende ezali su tango ya kozonga nsima te. Nous ne devons pas nous perdre, nous ne devons pas reculer. Par contre, il faut tokende de l'avant po tobikisa milimo na biso kondima koningane komi mingi koningane komi na mokili mais ezongisa biso nsima te esala te ke tozala en retrait, au contraire parce que toza na procédure dès le début na kati ya mokanda nzambe tata alobi bosala boye tozongisa boye tokende boye po tokende na likambo yango tolonga tozwa lipamboli mwana ya liboso yo na ngai to se perdre te mais foi na biso efezala raffermi naza na pasi na likambo eza kotungisa ngai na bondeli nakoki te nakoki koyebisa ndeko na ngai ya molimo po atianga maboko na mabondeli nazali na pasi na kati na libota fo nayebisa ndeko na ngai mama tokokende mabondeli ya bamama sujet yango oyo papa tokozala vendredi ya batata sujet yango oyo mokili eningani mabondeli ya pasi toyoki tozali kolenga moko te azali serein mais foi na biso kondima ete ya solo papa ozali na biso tango biso tolandi matambe no olongoli ya yo biso totie tozali na yo tokobanga te nzoto ekoningana pamba te ezali nzoto kasi kondime kozala sikisiki totraverse bacoronavirus na bopito tozalaki kolata lokola baastronaute na baoyo bakosalaka na banini wana kasi lelo certes toza nano na bamaske mais ekomi koréduire kuna tata alobi na biso ete vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'a sollicité avec larmes, car son répartir ne put avoir aucun effet. Le premier-né, oyo akabaka bokonzi na ye. Alelaki ya maya misu, mais lipamboli yaki lisusu te. Ezali tellement profond que toyebi te soki tosali attention te lipamboli wana tokozwa yango te pamba te toza kotepatepa nanu lokola bana tozali kaka bana ndenge tokosengaka ya solo tozali bana me lipamboli oyo ezalaki destine na ye apesaki likolo ya kolia na kolia wana ntango aye koyeba te nasali mabe ezalaki lisusu ya ye te malgré kolela tokoyokaka mingi soki oleli tata koyokaka ya solo koyokaka mais est-ce que eza na délai moko te oyo tofo torespecte na ntina na kolela po torate te est-ce que toza na délai moko te ke ntango alobi tosala boye to est-ce que délai ya nzambe eza pe limité te po biso tokota na kazi wana toza na fibre ya bana nzambe tozali nango tozali bana ya tata nzambe todevelope fibre wana pamba te tokoya kozanga tozali bana baene le premier né nalobi mwana liboso attention ezalaka makasi mais soki tolingi totikala le cadet c'est là où il y a kozala problème parce que l'aîné attention eza tellement makasi parce que apprentissage nyonso ya kobokola mwana eza dans le nez bozo koyeba te biberon tokosala ndenge nini mama kosala ndenge nini papa kosala ndenge nini mais na apprentissage wana nzambe agide bino mutu wana bimi atelemi boza kotala ye mais na cadet apprentissage eza susu te parce que boza déjà na expérience oyo ezali te boyebi ndenge mwana soki aye ndenge nini tokosalaka or biso tozotikalaka bakade nde tobongoli yango mwana suka aliaka mingi c'est vrai vraiment mwana suka aliaka mingi mwana suka arekiperaka bilamba ya kala ya baene
soki aza mwana mobali to balandani soki mpe azali mwana mwasi bakotikela robe akala oyo yaya mais mwana liboso aza na robe ya sika aza na pantalon ya sika. C'est là la différence. Il y a ngai na yo ngai mwana liboso oyo aza inscrit dans le cieux natikala kadete kada liaka mingi mais batikelaka mpe pa bayaya to récupérer place ya aîné le premier né inscrit dans le cieux ezanga na yo na mibeko bolingo misala po soki to récupérer place wana bakade ba oyo bazo kotungisa biso bakokoma bakade ndenge toutaki kotanga na mikolo elekaki na mokande ezali tokozala na banunu donc aye penza na makolo nona pesangaka bebe nona mema biso lisusu te ba génération future mais biso ekozala bakoko donc kinunu ya kikoko ekosila nga na kosala kinunu te pamba te bakoya kosala kinunu wana ekomami na mokanda ya nzambe totangaki yango dernièrement 49 de 13 à 15 na conclusion soki na bosanité tozalaki na conclusion 49 verset 23 bolingisa ngai oyo tokozala na banunu banourrice baye penza face contre terre devant le premier né que je suis que vous êtes bana liboso tala ndenge balengaka famille nyonso tata zolenga mama zolenga bakoko bazolenga bakousin bacousine toza kolenga pamba te ezali expérience ya liboso ya kopesa vie na mokili expérience ya liboso et puis omona nzambe apesi yo mayele pamba te yo ozali premier né yo kopesa mayele na mokili ndenge nini tokotambola ndenge nini tokosalela ndenge nini tokobokola ndenge nini tokozala elongo po yo ozali inscrit dans le cieux avec tous les bagages spirituels oyo nzambe abongiselaka biso tozali na yango tozonga bakade te eza mpona kikade ya bana suka ya mokili te bolimbisanga eza kikade ya kozonga na bowumbu tozalaki koloba la c'est trop tard mundele akoma musika mais musika ya mundele tokomi komona yango eza pena musika to eza pene kaka na biso ntango nzambe azosala retournement de situation na soki ese retourne mpenza à moitié kaka na misala bakomi kanda-kanda. Ça va pas. Bouc émissaire biso, les immigrés. Bouc émissaire, les immigrés. Biso peut te magana biso. Bana bokota ki na mesa bozo mela titi bokosili sa immigré zo le kaka na bato inozo kanga ka motema pamba te ya solo ozali immigré. Mais yo premier né immigré, ye wana ne bazo bete la sete. Premier né photo zonga ne sika na biso po bakade o bazalaki ba premier ne bazonga bakade nena ki premier ne toko lakisa bango ndenge nini toko vandela na mokili toza na bagage nyonso intellectuel moral spirituel po to lakisa bakade ete biso tozalaki inscrit kuna na lola to silisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen tusamba kumbase mwana tata mwana vile usedi to dina mumazulu yambula zinadia kudia zituswanga kimfumukia kukiza uzolo lwako lwavanga mapapa mtoto bonchoko kozulu utuvana majame to malumu kalumu utuloloka masumu metu iloloka tuloloka ngatantu wetu utufidi ko munampuku muni kantu tuvuluza mumbi kadi kimfumu ikiaku yengolo yenkembwe nzitu so anvu ya mvu munakumbwa se mwana tata mwanda velela amen tulombele nkunga abantu bawonzo Abana nakebisa kabino bobongwana ete kozala mwina abana nabelelaka mingi okotosa bino nde bolingite
Misata, Boule, Nzambe, Tata, Nkolo, Tata, Molimo Santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toteami na mokolo ya lelo epai ya maman diaconesse maman Dasi Binyeki Marie-Jeanne atangeli biso mikanda ya misato na psaume 32 verset 8 mibeko atangi yango na Exode 20 1 à 17. Enfin akendeki kotangela biso ba texte misato. Le premier texte elle a trouvé dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, les versets 22 à 23. Le deuxième texte, dans le chapitre 10, verset 39. Et enfin, la conclusion a été trouvée dans toujours le livre d'Hébreux, 12, verset 17. Toleki Nabiso. En ce qui concerne Matei, tata pasteur akoya kosala exhortation to l'équipe atelemela biso po biso bana ye topesa ye mbote. Responsable ya paroisse na biso munankumbwa se et mwana etata mwanda vela munankumbwa se et mwana etata mwanda vela okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu toko continuer na ba salutation na biso na kati na salle tozali na papa pasteur représentant légal deuxième suppléant papa pasteur Mawawa telemila biso pour toko kopesa mo. Tata Molimo Santu na komba tata ya mwana pe Limo Santu okumba tata mwana pe tata Molimo Santu nzambe na biso papa simokimba kyangani tozongisi matondo pamba te obateli biso ko komsuna ngonga oyo ya solo na tango oyo ngana siko telema na kozwa mwa liloba moke
yo dilata ngai po ete mai na koloba ezala ya ngai te kasi ya yo moko na kombo tata mwana pe molimo santu amen. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santu tolandi mateya na biso mokoma lelo ya solo mama asili kote ya biso bapesaki biso bachapitre nyonso tokozongela yango lisusu te kasi mpo na ntina ya commentaire ya mateya ya exhortation nango tokotika mama mokonzi mama conseillère direct aza na biso awa ye nde moto akolimbola biso yango malamu malamu kasi biso tolingi tobakisa mwa likambo ke pamba te banda tokoti na kati na sika oyo toyoki banzembo toyoki makambo ya ndenge na ndenge ya solo mwa réflexion moke tokosala oyo tokokende nango na bandako oyo tobakisi mwa moke tolobi boye na ntango mokonzi ya bule papa jangi na kuntima azalaki koloba na biso alobi na biso ete soki yo mondimi soki moto bayambi yo ozwi bateme okufi okoti likolo alobi ezali ya kotia tembe te soki bayambi biso sikasika tokufi tokokende tout droit na likolo bongo kasi lelo soki tokufi tokokende wapi wana eza question liboso pamba te banda bayambaki biso ti lelo tosi towumeli yango na tokoloba likambo boye tokoloba likambo ya ntina ya oyo balobi biso na ntina autopsie oyo esika osalama na kati na esika oyo tolandi banzembo nzembo oyo bajejeki elobi na biso likambo moko ete na bolingo tozali na biso te na mibeko toza pe te misala pe tolembi na biso kasi tolingi tosala nini yango wana likambo moko kaka tokoloba yango oyo tata nzambe na nzembo ndenge bapesaka biso awa alobi ete lingomba oyo ezali lingomba na ye euti na likolo ekiti na se mokonzi ya lingomba ezali ye moko tata nzambe biso bandimi tozali baangelu sikoyo réflexion yango oyo monene tomitunana yo ozali angelu to ngai naza angelu tokende nango na ndako na moto amiyeba soki azali angelu soki oza angelu te ozali mondimi ya nani tosisi bongo na kombo tata mwana peli mosantu amen tobongisa maboko na biso makasi soki pasuki eza nango likambo te mama azali na biso awa kreye yo ye kreye yo ye kreye yo ye landila makiambi azwakati asali nini ye azwakati asali nini ye mama ye mama ye biso mama na biso akendaka ne voyage soki azongi donc bana nyonso tu tokomi na mse makolo na ye tokomi kokwea na makolo mama tokomi kopesa bainformation ya lokuta kuta tikalaki ozali kobeta ngai donc ndenge tomoni mama toza na esengo makasi faki tobongama po ete tokotelemisa mama na biso mama conseillère akoka kotelemela biso po ete tokoka kopesa ye mota
lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo osangisi biso na mboko ya Crey nzambe nango oyoki mabondeli eleki kati na esika oyo kobanda tokomaki ya nzambe na ngai naza na elike te libondeli moko esekomi kati na bino mpe tozali kozelela yango eyano ndenge toyoki nzembo eyembamaki na jeteki papa toza ya kokoka te yango tosengaka mawa na yo tozalaki na biso bato te olamusi biso na tongo obeti biso mbata po moko ta miyebaki na se apongi azali nani azali wapi yango wana ntango ekoki nabengi yo nzambe nango ya koswana na bana na yo tolebile ya bomoi tika yango ezo esika kati na mitema na biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen, amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Crey oye oye Crey oye oye Crey oye 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 Mariamba Landila Makiambi Mbandu Yampa oui ya solo aujourd'hui bozali nouvelle génération ba tata na ba maman ya Crey naza na esengo makasi lelo mpona koya lisusu apo mikolo eleki mingi tomonani te toyoki matei lelo tozali le 27 février 2022 batata na ba maman mama asili kolesa biso biso bonso tolandi ye ya solo lelo thème na ye ezalaki sur la pièce de conviction ba tata na ba maman baza koteya biso mokolo na mokolo nayoki banzembo nyonso a tour de champ elekaki kati na esika oyo jejeki mpe ayembelaki biso nzembo na bolingo tozali te na mibeko oyo tozali te na misala tozali te me tozali kolela pasi pasi na biso ekosila mokolo nini tata nyonso kati na ndako na ye azalaka na principe oyo ya kopesaka na bana na ye po ndako na ye ezala na ordre nzambe ye pa pesi biso condition oyo ya ye alobi bolingo mibeko mpe misala to néglige biloko misato wana te tozali kolela pasi ntango nyonso pasi yango eyeli biso ezali kaka bobele kokoba na pandémie oyo eye konvahir biso oyo bato ebele batiki mokili oyo mingi batikali na basekene yo nanga lelo peut-être tobelaki yango tozwi chance lelo tozali kotambola librement tozali koloba librement mais eloko nini topesi na nzambe na biso kaka bele na mawa na ye nzambe abateli biso nde akomisi biso na mokolo mwa lelo kobanda le 12 février nzambe tata botamaki kati na mitema na biso eloko nini biso tobongiselaki nzambe na biso tozokota na sanza ya mars toyebi mayema koyelaka biso le 17 mars embotama mosusu ezali le 22 mars est-ce que tozali komibongisa banzembo na biso ekozalaka inspiré
banzembo na biso kozalaka inspiré nzembo mosusu ntango oza koyemba yango suka moto etelemi mélodie tellement eza kitoko mais est-ce que malobo ezalaka na kati tosalaka analyse mokomonake nzembo wana oyo ya pasi oyo nzambe apesi biso toza koyemba ngo na esengo nyonso mais est-ce que tosalaka analyse toyeba nzembo elingi koloba nini nzoka na kati ya nzembo wana nzambe aza na kanda na biso batata mpe bamama mikolo oyo nazozwa bacoup de fil ebele mama tosala nini tokanga bisaka ozolanda oyo ezali koleka na Ukraine kuna toyoki mabondeli oyo euti koleka kati na esika oyo me biso tolobi tozali na lingomba ya molimo bayebisaki biso on a été averti ndenge bakolobaka un homme averti en vaut deux que bouleversement ekoya kati na mokili toyoka to toyoka te peut-être bana na biso bayoka te mais biso toyoka biso bakolo bouleversement wana ekosalema nyonso bayebisa biso il faut to vivre yango parce que tokozala bato ya liboso ya koloba me balobaka na biso boye me tomoni yango te nzambe akokweyaka te akozalaka kaka na raison nzambe mpe akolongaka kaka yango wana batata na bamama mate ezalaki kitoko pièce ya conviction etamboleli ya moko moko biso moko toyebi yango nga nayebi ya ngai yo mpe oyebi etamboleli na yo kobanda tokoti na 2022 parce que le 31 décembre 2021 moko moko kati na biso asalaki bilan na ye kobanda le 1er janvier 2021 ti na 31 décembre tokoti na mobu mosusu oyo mpe lisusu ezali ane ya ndenge mosusu ba anango nyonso eza koya na makambo na yango biso tobengami bana ya tata molimo santo est-ce que tozali kotosa ndenge azali kosenga biso misala batata na bamama tolemba misala te ndenge nzembo eyembaki otango na biso epusani mbele tosengi yango lisusu misala tobandi kolemba na bolingo tozokoka te mibeko n'en parlons pas mais ata na misala toza kotonga mokili ya sika bikateli ya solo tozomona ke eza ebele mais c'est pour notre bien nzambe alingi biso mingi yango tomoni bilaka ezali kowumela mpo alingi ete biso nyonso mokolo wana tovivre baévénement oyo eza liboso ezali kozela biso makambo minene ezali koya liboso yango nzambe aza kopesa biso chance une seconde de chance to se repentir po ete mokolo wana biso bonso tosepele longo tala malili eza libanda mingi tofanda tozoyoka malili poso fanda na manto na yo mais lokola tondimaki depuis mokolo bayambaki biso ndenge papa pasteur atuni motuna tango bakoyambaka biso le jour même soko kufi okei droit au ciel mais depuis bayamba biso surtout biso ba oyo kotoyelaki na 1961 nayebi te ti lelo masumu nange komi na combien de kilos
lelo tozali banani soki tokufi pe tokokende wapi motuna papa pasteur atuni tokokende wapi batata na bamama tosala makasi na mabondeli nde moto kosalisa biso tosenga nzambe apesa biso makasi po ete tolonga etumba oyo ezali kozela biso tozobunda bitumba me bitumba yango ezali ya molimo nzambe alobi topesa ye maboko mpo yaningisa mokili me mokili yango akoningisa yo na kati na ngai tozali kobanga ali kuna ese bebi na Russie kuna bebi biso pe to bebi na biso mama tokangaka bisaka tozonga na biso nga na lobi tokozongela boye te miso toyelaki est-ce que toza sûr que tosi toaccomplir yango Créyo ye nouvelle génération ye ah na sepeli. C'est vrai que ça fait un bon moment na ye na créité. Mais lelo na tondi ne sengo ya komona ke place ekomi ya koluka. Papa pasteur bozala kaka boye mbele bolukisa la munene. Oh. Maman secrétaire, qu'est-ce qui vous fait rire? Faut trouver une grande salle. Eza boye te papa. Babungi. Créyo ye. Ah. Kasi wana mabeti. Bipai to uti nde kuna to yebi. Donc continue à 2022. Le parcours est encore long. D'ici le 31 décembre, Dieu va nous surprendre. Il y aura des situations que nous n'allons pas comprendre. Reyoye. Bajanoye. Ah. Toko banda koya? Tokoya ou bien tokoya te? Oh, to fanda ki na bandako tokoya tokoya te. Toko bandoya? Bazali ya o bafanda ki na ndako. Bazali ya? Oh, to fanda ki na ndako na boy na lobake bola kisamisapi. Créyo ye. Ba musupe batikali na ndako ma flor. Bafandi na bamu. Ba musuna kwebo bafandi na bango na bandako. Bobanga na binote. Mokolo na tangu bakoluka baya kokota. Aïe. Wana kutu ba pied gauche te batu bakotelema na porte. Oyo bato to mona kate. Adresse bakobosa na yango. Oyo to yelelo to continuer ko ya. To yokani? To pesa papa kianga ni maboko. Pamba te to komi na suka. To komi presque na suka. Minute komi ya compter. Bana nzambe balingi basepela. Mais bitumba fo ezala makasi. Po ete bana nzambe balonga po mokolo wana biso nyonso to sepela. To négliger musala te. Nous sommes sur la bonne voie. Tozala na kobanga te nzambe akokosaka te nzambe alobaka kaka solo parce que ya monaka musika biso nde bato tomonaka musika te yango wana batata na bamama ndenge toyoki matei tobomba mpe tosalela pamba te etikali moke makambo minene koyela biso tobanga na biso to eza koleka soki wapi tozobanga pona nini tokobanga te ah tozalaka convaincu ebeto bien tozala biso ah oyo tokomi kolenga tokanga bisaka nga na kokanga te ti soki na yoki siffle oyo ayemei ah wana ndenga nakangi bisaka
mais ata na moni o ba soki ba nini yango eleki na likolo na biso awa nakobanga eloko te eza boye te mpo naza na nzambe na ngai ye moto arassuraka ngai yo mpe c'est la même chose toza na nzambe apesaka biso assurance que quel que soit les vagues ye akoprotege biso yango wana tozalaka na kobanga te toyoki likambo totia na mabondeli nzambe akoyoka biso mais tolingana d'abord biso na biso po tolandi matei tolandi mpe mabondeli eleki kati na esika oyo ntango wana toza na bolingo osengi ozwi me yo oza na bolingo te na moninga na yo me ntango yo ozosenga onga nalingi kaka papa oui olingi papa bongo ndeko aza pembeni nopesaki mbote te ya kosalisa yo ntango wana likambo soki ekwei mpasi ye yango wana batata na bamama tozala makasi na mabondeli bana nganga nzambe oye tozali ndako na biso tokosilisa yango en tout cas on crée une nouvelle génération nouvelle ya wapi likambo te tozotala kaka nayebi ke crée ya bota makala mais kala wana azalaka nde kaka bébé je comprends rien oyo bayaki lobi bakoli qu'est-ce qui se passe papa Yannick a créé maman oyebi yo moko mwana soki akoli allez akomi rebelle akomi pas seulement rebelle mais akomi koluka indépendance c'est ça akomi kokende moyen to maîtriser la société ya solo pour créer botami kala créer baparoisse mosusu wana tozotanga na Île de France bayaki lobi mama kalunga nana ya kokonte 4 oya kaka lwa wate soko bana totali mama ya kate to sote bamira mais on dit que le ko ya wate zongi siko siko bozongi zongi soko bano le kaka ka pembe no tala kata biso kaka biso pambo lobi nduti ndi comment on est autant na siko en tout cas vraiment non mutu mwindo penza pasi kaka suis-je le gardien de mon frère toyebi histoire wana bango yo faut pesa kaka raison oni kamote na kobando ya chaque mois bon ma papa créyo ye bongo ba mususu pe na kendekete mais bazokola très bien mais c'est vrai bana na bana bazana ndenge na bango c'est vrai ato boti 10 mais mwana na mwana zana caractère ne na makambo na eza boete mais ya créer des asuka ba sota ka ba mur donc moyen ko to landa bango ezate créer ye bana bote aussi ye bana lelo le 27 février tozongi kati na ndako toyokani tokende libanda te makambo eza koya mais est-ce que vraiment tondimaka susi na ngai ezalaka wana ntango balobaka na biso makambo est-ce que vraiment tondimaka na oyo bayebisaka biso bien ouais toyoki na biso mais sans plus sans conviction yango wana bana crée na kobanda koya ba chaise faut tondaka ti photo luka sala munene toyokani tosilisi bona komwa tata mwana pe molimo santo amen toyamba maloba mama sili kopesa biso na mokolo lelo na komba tata mwana pe tata molimo santo na komba tata na mwana pe molimo santo
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa totondi obotondi na bolingo yo kolakisaka biso mokolo na mokolo. Touti bipai na bipai toye epai ya bana no na creye. Nzambe na ngai nyonso leki awa na kolela ya bana na yo yoyoki biso. Na mabondele leki nesiko nzambe na ngai. Tala pasi kati na banzoto pe milimo na biso. Nzoto maladi kosalaka te tomeli bakisi tozwi batonga ba traitement ya ndenge na ndenge. Bana no mingi baza na bandako papa moya ko se déplacer ezali te kobosa na bango te. Zala na biso papa pambola maboko epesi na oyo epesi te. Pesa biso bozwi bototonga Yerusalem ndenge bozali kosenga biso. Toyaki na kimia tango ekoki tozonga na bandako zongisa moko moko na kimia. Mokili tolakisi yango te po eza mokili na yo. Nyonso ezali koleka yo nzambe osoyebaki yango. Oyo elingi yo nzambe tika yango esalema. Tosengi kimia na banzoto pe milimo na biso. Leka liboso papa tolando na nsima ti okokomisa biso na kimia na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Tokende malamu